bisika nyoso bino bozalinga na pesi bino losako na pesi bino yenge denge kana ipsaka bino na bandeli nyoso tu ya ba dividi na salaka na pesaka bino losako pe na me presentaka. Donc o bozali komona ezali pida ya solo wa bino nabi lukombo biswaki nkosi ya mbemba oyo wapi mokambia nzila Kongo. Dai na tondi bino na kumisi bino na ndenge bozwi tango pona ko tala bande video oyo yangwana na pesi bino losako babisika nyonso bino bozali. Bandeko ndenge na lobaki kakaete isengeli na biso tola mukatolo mwana pongi oyo wapi bayelaki biso. Biso tokoma penza kolanda biloko oyo esengeli na biso te tolanda. Lelo yo na yeko bete na bino kamwa lisolo boko ya moke. Alors que na lisolo yo na kosenga na yo ndeko okoka kososola eloko nini ngai na linkoloba. Na bandi lisolo ngana ko bete na bino ezali lisolo ya soso na libata. Mais soso biso nyonso yebi soso oyo wapi alelaka kokeriko. Mais soso tango alelaka kokeriko na tongo yebaka ete tongo elingetana. Ata molili yango eumelaki ndenge didi. Ata butu yango ezalaki ya pasi. Ata butu yango ezalaki ya molai. Ata butu yango ezalaki ya insomnie. Tango soso alelaka na tongo na 4 du matin yebaka ete soso tongo elinkotana. Yango balobi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Alors que soso tango alelaka ezalaka elembo ya tongo, tongo elikotana. Yango bomoni na bilu koko biso kitama sala ka ba émission na ya antsusu kokele mema te boma le mokene. Cela veut dire que tango ngada zali kokola elikola tseke matebo ba kokiba mutu nyonso ifala mukana pongi o balalisa kiye pongi ya kobanda 1482. Alors que soso azali ele bomonene tandis que libata to yebiye alors que libata azali modele ya ndeke modele kaka ya basoso me ye pa azalaka na lolenge na ye to yebi libata. Me mokolo mususu soso bazali ko discuter na libata. Libata lobi ndeko soso mayo yozomona yango nde basokolilaka. Mayo yozomona yango nde banajaka likolo na yango esalaka elengi esalaka kitoko. Soso lobi te ndeko libata. Mai basokolaka nango te mai bamelaka nde kosokola basokolaka na zelo. Babandi kosala discussion entre bango mibale. Soso alobi mai eza pona komela me libata lobi mai eza pona kosokolila. Mais sikoyo ezalaki yo nde mutu ozalaki koleka bisika wana il faut okatela bango likambo. Mais yo kokata likambo ndenge nini? Est-ce que mai eza pona komela? Est-ce que mai eza pona kosokola? Mais réponse ezali mukuse. Libata azana raison amela mai, azana raison asokola na mai, azana raison atambula likola mai. Po ezali culture na ye ezali lolenge na ye tata nzamba sala ye lolenge wana. Alors que soso pe azana raison ya komela mai me kosokola kana zelo. Pona nini? Parce que eza lolenge tata nzamba salela ye lolenge wana. Soki soso me kosokola na mai mansala na ye kotaka mai directement kodinda akokufa. Ezali culture ya basoso te bakende kosokola kana mai. Ndenge moko ezali culture ya mabata te mabata balobaka kokeriko. Yango wana kobanda ngai na bota mitina ndenge na komi boye na mona basoso bavanda bisika moko na bamabata mais jamais libata aloba kokeriko. Na mona basoso bavanda bisika moko na mabata mais jamais soso ameka kosokola na mai lolenge libata sokola na mai. Ata bavandi bango mbale esika moko soso a garder culture na ye mundele pa garder bolimisi libata pe a garder culture na ye. Ezali lolenge moko ndeko ndenge ngai na yo lelo to sangani na bamindele ndenge to sangani na ba peau rouge ndenge to sangani na ba peau noire ba peau blanc jaune.
tango yo sangani na babikolo mususu baloposo mususu okamati ya boyo nyonso tu obwaki olobi moi je suis devenu civilisé ti bokomi kosangana ba chinois bokomi kolia na bambanzi ti bokomi kolela lokola bamindele kolela na mouchoir botiki ya bobino bokomi na bino kaka na ndenge ya bapaya tandis que mundele moko alobi yango alobi ete la culture est l'âme d'un peuple. Tout peuple qui abandonnera sa culture est comme un arbre déraciné, tôt ou tard il fanera et sombrera dans le vide qui entraîne toutes les dominations. Bokoko na ezali molimo ya peuple, bokoko ezali molimo ya peuple. Peuple nani oyo ko abandonner culture na ye, azali lokola nzete oyo ezanga misisa, lobi nzete ne ko lemba, pe ko kweya, alors que biloko nyonso komata, pe ko dominer sire yango. Yango na bandeko, soki ngai na ye na mwa minute muke kosola na bino awa, elingi koloba ete bo abandonner jamais ba culture na bino. Bo la kisa ba culture na bino na bana na bino, bo la kisa ba culture na bino na ba petit fils na bino, ba tu nyonso tu fu batamula na ndenge ya bokoko na bango. Yango moni ba chinois ataza na mbongo mingi baliaka kaka na mbanzi. Ataza na mbongo mingi bavanda kazaze modele bango bavanda parce que wana ezali culture na bango. Oh, ko abandonner culture na yo te na profit ya culture ya batu mosusu, mais culture na yo okokipe ko yiba na yo oya malamu ya baninga, o sangisi yango po culture na yo pe e ya munene. La culture est l'âme d'un peuple. Culture eza molimo ya peuple. Yango na culture na lingala, balobi yango bonkoko na kikongo, balobi yango kinkulu. Ata balobi culture na biso eza mabe, soko tali na ba pays nyonso ya monde. Bazalaka toujours na un ministre babengaka le ministre ya culture. Pona nini ministre ya culture? Pona aya ko sauvegarder culture na bino. Mais si koyo soko tali na Congo, ministre ya culture azaka kawana pona kotala makambo ya ba musicien na bato a théâtre. Bapesi 1 million na ministre ya culture, 1 million na bato bakokabulango kaka ba musicien na bato ba théâtre. Parce que d'après Congolais kanisa ke culture na biso ezande musique wana to monaka, culture na biso ezande ba théâtre wana to monaka. Ezali mawa mingi ya mona bengaka aliénation. Soko tamula mukili, tous les pays où ezali développés, tous les pays où ezali bien, ezali ba pays où ba garda culture na bango. Ok, en Afrique, on comprend que Afrique du Sud, et ça pays moko bazoko vivre bien, mais en Afrique du Sud, on comprend la culture na bango en exhibition. Kende na Botswana, culture en exhibition. Kende na Zimbabwe, la même chose, mais yaka na Congo, culture les a bafoués. Alors que tango culture les a bafoués, to komi do kola ba esclave, pour to komi ko landa ba culture ya batu. Yango na bandeko langue na biso eza na kati ya culture na biso. Ba masapo na biso eza na kati ya culture na biso. Ba coutume na biso eza na kati ya ba culture na biso. Nyonso na tokoki kobosa nango te, tokamata yango totya yango en pratique, pe tolakisa yango na bana na biso, alors que bana na biso bakolakisa yango na bana na bango. Mais batu nyonso nde baza na basi babungisa culture na bango, bayebi ata eloko moko lisusu te ya bobango, alors que nazali kobenga bino place ezaka kuna na forest gate, esika wapi boko ya kokota na mozindo, pai wapi boko sepela. Tangu mundela lobi na yo, ah messieurs, allons à notre culture. Bakati on a mukuse, allons à notre culte. Parce que le mot culture, il y a même des autres qui disent le mot culte. Culte, ça vient du mot culture. Allons à notre culte. Ok, le bien tout que sambe là. Mais ce qui ngaï na yebiso que allons à notre culte ya biso ba indo. Okolobanini. Ah, culte na bino ya bandoki. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ah, kuna basambe la kabakoko. Mais Moïse yozo sambe la Abraham, yozo sambe la Élie, yozo sambe la Asa kokote. Asa koko parce que asa soute. Oyo babeki koko mutu azalaka na mukili, azalaka soute akufa akenda akoma ka koko. Même mwana na osoka akufi akomi koko. Alors que biso to pesa bakoko na biso mu Congo pona kolanda ka bakoko ya bapaya.
tangu ya mongo ke koki to pesa to balula bilongi na biso vers bakoko na biso po balobi ete soki bino kopesa so mukongo biso pe tokopesa bino mukongo alors que tangu topesa bino mukongo tokofungula bikuke nyonso oye kote la kapasi pasi ko kote la bino mais soki bo se tourner vers biso botali biso biso pe toko tout se tourner vers bino pe toko sembola loboko toko pambola bino tala ndenge to niataki bokoko na biso tala lelo biso ba congolais modèle nini to komi voir même que moi ba petit amike le petit rwandais ba komi ko ya ko dominer sur biso et loko yu penza muta ko ko ndima ngote na kati ya mokilo yango ndeko ngai na ekobela da bele liboso na yo longwa na banzela ona buzoba ya katolanda nzela ya bakoko na biso na kati ya bakoko na biso tozana ba secret tozana ba biloko ebele oyo wapi kozala lokola force motrice pour le développement de l'Afrique parce que Mobutu alobaki yango na ONU. Il est fort regrettable de constater que les intellectuels africains se contentent d'être appelés marxistes, régionalistes, capitalistes, chrétiens, musulmans ou que sais-je encore, au lieu de recourir à leur culture afin de puiser la force motrice pour le développement de l'Afrique. Bolivie si ba français akama mon boule pas de biso mais toni ataka mon kaka. Donc mon mutalobi ezali ba mingi na kotala ba intellectuel africain. Ba zali ka ko se contenter ko zala moi je suis marxiste, capitaliste, régionaliste, chrétien, musulman. Mais au lieu que tu vas zonga na source na bango na bokoko na bango pour tu vas que ko puiser force pour na développer Afrique. Ba keko yekula biloko ndenge na ndenge tina lelo basoka inventer en Afrique yango na bandeko to zonga na bobiso to zonga na bokoko na biso to tika banzela ya pamba to zo l'exalaire pamba yango na zalaki na mukolo na lelo ingeta